Ils ont un groupe, non, non, là-bas. D'accord. Ah, on va mettre décor. On peut tout ça, mon amour, il y a des décorateurs. Comment décorer? Ah, ça décorateur, on va mettre décor. Au moins, on va bloquer mon sous. Au fait, on a la machine. D'accord, ça décorateur. Mais il y a combo là, il décor. Ils ont un groupe, l'équipe groupe Sinarti. Ok. Na Congo. Na Mambunyoso. Na Bacter. Na Mbongo. Na stabilité. Fafir. So contacter bangonde. Ça y azana ba sentiment na ye. Azana ba makambu na ye. Boss les sous. Te asa boss te. Asa pe. Tala. Ko sa boss c'est pas si hein. Ça c'est boss hein. Ba norme ni ça FIFA non. Oh. Ko sa boss faut vivre peine na ba norme. Azana ba norme bien te. Oh, ana ba norme, ana ba aso FIFA na. Ana ouais de vie man ba norme ba boss. Ana norme ba boss te. OK. Ana norme ba boss te. Pour ana jet te. On point. Ana jet te. Ana villa te que ana ba piscine. Comment m'intéresse? On est loco frère aloba asala na ba sentiment na ye. Mambongo to lobisa na ngobezi. Mais na réalité na kati e bongo te. Et mon pas ebi kana bon ta bien. Ayebi to jouer na bango. To jouer na bango. Ba ibo jouer te. Sikatende ate. On point. On le Toulouse bon sala ginde ga Alpha Kalambai. So nga isko tango fa na Venezuela na Talentine Masoni ngolo ba muto la ngolo boss la ginde ga Borel Mokombo yes so nga pe fa na Venezuela na Masoni ga omi oyo ba ngolo Bazarias na ngolo Simonka ke obe mina kunzolo nzoko suka boyebo yo kasi yondo wasenga kimpunya mera niti mambote phénomène wambote mbote. Voilà, j'avais commencé ma art à ma maison de ma papa et de ma maman. Quand on m'a grandissant, on m'a créé une groupe de ma amitié. À ma amitié, on m'a commencé à chanter, on m'a commencé à m'habiller. À m'asap. On a bagarré, on a venu à Malavinura. À Malavinura, chez les passeurs d'Akomoda. Okay. On m'a créé la madame qui est ma voix, Linda, ma bina Kasso. C'est moi qui m'a venu à ma mouvement. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine de omonikando s'abonner na nzoto Tonton Georges. Akaba ti mukenda. Akotsa ko batino futa kwata chambre te. Na compte o se distrait na nzoto mutolinga te. Greatness Congo TV, ba gag ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi la rouge, ting ting, to s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême, yonde makam. Bon, mon abagag, pas film, pas émission. Biloka bouzoba, na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube. Vous mettez Greatness Congo TV. Au moment de la droite, va commune anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Ou non, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV,
la grandeur. Ba mourir na biso, ba abonné au balandara biso, au ba s'abonner massivement na chaîne na biso Krishna sa Congo TV et pas wapi na mona ka le boss c'est suprême. Ici que vous allez big dédicace à vous. Alors ba abonné na biso tout ça là on a pour nous ça bino plaisir. Et bon on a déjà la cadette de la presse, vous comprendrez que ba news ezali makambo ezali quand ndenge to mesana ko beta masolo ya ndule ya ba théâtre na biso dans to tombola toujours culture na biso ya mboka ko pesa ngo valeur nango ko sala ke ba œuvre ya artiste na biso qui est toujours liboso à travers cette émission na la cadette de la presse na bino Sarah Mandomo. Alors merci beaucoup na bato ba s'abonner massivement na bossa na binoté bo continuer à commenter ba émission na biso bo hésiter arrêter na ko sala biso ba remarque à chaque instant. Alors là je vais directement Kine Bena et Binga depuis États-Unis. Docteur, je vous salue. Je salue également Bibi la Lyon depuis Paris. Je salue Miss Dior, madame, depuis Kinshasa. Et sans oublier mon boss suprême, je vous salue. Alors, l'autre, sur la bongo, ma solo Italie, cinéma Nabiso, théâtre Nabiso Mboka, comment ça évolue. Et puis, quelques news aujourd'hui, Sangwe ya matanga mi balo ekomela kibiso eza toza bongo na ya koko to ebongo to benza ko benga ya koko jokata ko tika biso et pourquoi pas aussi ko penser na une grande dame ya théâtre na biso ya mboka o tipe ko tika biso Suzy Bantu alors to beta masolo na ye mais entre temps toza na analyste mo pembe na biso wa to analyser na ye c'est un artiste comédien c'est un artiste oyo ay mouvara déjà bien à travailler bien bon découvrir face na ye azam poyate alors bato balandaka vraiment cinéma ya Congo ba comprendre kazam poyate na biso te vraiment tout ce qui concerne théâtre na biso ya mboka cinéma na biso et pourquoi pas ba artiste na biso na ba œuvre na bango sali mbote na yo le rolo la musheng ouais mbote ndeko Sarah Mandomo la cadette Sarah Mandomo la cadette de ton amoni Sarah Mandomo namoni maman Sarah Fiona Souka la reine de Louboutin en direct de Paris talara Sarah la cadette lola musheni code sinar code cinéma morora tout sigala na charge ba humoriste nyonso ya ba comédien nyonso ya Congo et puis ya mukili mobile on dit ba charge bo batu bamso ba benga ba charge yo pe charge to benga na inde charge tes vraies charges ça la rende ngai ya solo comédien solo vendeur comédien vendeur vraies charges solo ça rende ngai moni oh tout bon ça là wara bon ça dépassé OK sikate ndeyate comprends on le tout bon ça la gindika Alpha Kalambai so ngai esko tango fa na Venezuela na talentine masoni kangolo ba muto la ngolo bossa la gindeki ka Borel mokomboso yes so ngai pe fa na Venezuela na masoni ka omi oyo bangolo basarias na ngolo simonka ke obe mina kunzolo nzoko suka boyebo yo kasi yondo wasenga kimpunya mera niti mambote phénomène wambote mbote adete yakimpuida ichi voilà nasi langile ke zongiawa avec Lola Musheni. Alors batbasola ndayo de partout dans le monde parce que Krishna TV est à la mara vraiment partout. Alors bato bazolando pe batalio pour la première fois na kati ya show na biso oko se présenter comment pour na ba découvrir yo bien Musheni a uta vraiment wapi au banda carré na vraiment place ni. Bon en bref pour ma meilleure compréhension Lola Musheni, un artiste de votre pays, Congo démocratique. Voilà. J'avais commencé ma art à ma maison, de ma papa et de ma maman. Quand on m'a grandissant, on m'a créé une groupe de ma amitié. À ma amitié, on m'a commencé à chanter, on m'a commencé à m'habiller. À m'habiller. On a bagarré, on a venu à Malavinura. À Malavinura, chez les passeurs d'Akomoda. Okay. On m'a créé la danse qui est ma voix. Linda, ma bina, c'est moi qui m'a venu à ma mouvement. J'ai eu ma danse à mon vieux yoga Maguire. C'est maman. C'est ma vieille Yoga Maguire, elle est en Afrique du Sud, c'est lui qui m'a donné avec Bill Gates. Okay. Elle est à Dubaï. Donc tu peux à son nom, on m'a donné ma danse, je l'ai venue à l'avenue Rachid Dakumuda. Quand je l'ai dansé Linda Mabina Makasso, Dakumuda a eu de l'argent, il m'a rejeté. Oh. Oui.
Donc vers Bossana na yeke mundaya na crié on est ça la succès yo. Succès. Pesa ba sponsor. Il m'a donné tout ce que il m'a donné le ban en français pour ba mbota la. Vraiment, ba mbota l'inter. Au moins de soleil bo ligala. Voilà. Moi bela gabonais moto il faut mbota biso yo kaneti. Moi un peu de français. Moi un peu de français. Ça la moi bien. Français ça la moi bien. Kitoko. À ma venant parcours, on est venu chez Dakumuda. Dakumuda m'a rejeté. Ah, comment je dois faire? J'ai continué à m'habiller. Si tu pars à Lemba là-bas, tu demandes, ah, je voulais les firenze de Lemba. Si tu demandes les firenze de Lemba, tu vas voir Lola Moucheni comme chef de guerre de la Firenze. Voilà. J'ai mes amis en Europe comme de Aristote Boyombe, Stéphane Kaka, Alainga, Kando Lombo Dodo, Christelle Messa. Tous mes amis sont en Europe à cause de moi. Je les renvoyé à Fouaga d'Europe. Voilà. Entre guillemets. J'avais tort. Non. C'était pas Guy, c'était pas aimé. C'était le retardataire. À la Vinora, à Mageta, j'étais revenu à ma maison. J'ai réfléchi que j'ai un homme, il faut que je me concentre. À ma concentration, ma grande sœur Clarisse Mabila vient de me rencontrer. Je viens de trouver ton vieux José de Londres. Il m'assoit dans la flat là à Massanskin. Ok. Ah, j'ai parti. J'ai vu les vieux. Dans le papier lingala. Non, c'est pas là, José de Londres. Les jours où José de Londres a bête un père. Encore fait pas linga bilé. Ya maman te fait pas linga bilé. Mon masque moi mon nene ya gabana na bête fait que ta so masque ana. Et comment pour nous comme problème. Faire so masque ya gabana. Tout côté on a fait les jours fait mon ngamba mon émission na RTNC. Et puis petit faut ça là na mouvement tout vanda na fait veut pas yo kene ba mikili. Akene ba non tout tikali sigo boy. Ah. C'est ça là nini. Voilà. Chaîne tous les côtés barep comme bongo voilà mutu comme baluka non qui wa Sarafio na yo benga la reine de Lubute oh lola ndeza to beta featuring mona ko felo mide yo follow belanga na bandenga batele ah et puis nana chanson mobu ya Mathieu madame tutake Sarafio na yo sa mouvement nanga wala ko to monde théâtre o bulango de ah monde théâtre ni de o bulango de nini Obulongo sunde ni dana ko songa nga mambu nga babilamba mambu nga bandule mambu nga greco. OK. Pourquoi pas greco ezali malgré que femme présent Fati toto à côté sa lettre aso valorisant. Pour il y a des gens ne travaillent pas mais mendiacité à haut niveau. Na yebisa. C'est babomela biso compagnie. C'est notre société. Ah bon? Ah oui, je ne m'ignorais pas. So na wanga no mama sala ba beta. Ba beta. Koto senga na bago. So ba mono denga bogi. Toujours concentré, tu vandi ah. Chita sim. Ndina na sinak. Voilà. Pas président Caleb. Tout que bana number 1. Honorable son excédent il va bannir. Excellence mon française à passer. Son excellence. Le président Caleb tout que bana number 1. Plafondé tout ya pas vu depuis 2013. OK. 10 ans déjà autour que de toi na président Caleb il y a concentration, il y a fidélité à Mambutu. De moi parcours yango. Alors en tout cas, tu vas comprendre que artiste est dans la catinayo. En tout cas, vous m'avez art, musique, habité à moi. On comédie. Franck Bazo l'a mambo non loba. Alors mon yo bomboza pour en pleine répétition, bien que tu bendio mon panzi quand ndenge za rapporto sur la vraiment ba news. Alors tu comment on il y a pas sur la cité, il y a même pas 2 mois, bon tu qu'on perdre artiste comédien ou a fait un accident. Alors tu comme on a sous 2 artistes ba yo kende biso ba yo tika biso Coco et Vieux Coco et puis Maman Suzy. Alors un mot d'abord on a tous les 2 familles au Baolanda yo, famille à Papa Coco et puis famille Maman Suzy ko ba bon nini pour l'instant et puis j'en profite également et souhaiter mes condoléances. Elle passe. Elle peine passe. Papa m'a fait beaucoup la loba. Matang ici la rambango et pas bapaya. Voilà. Mais et pas bakolo nangote.
tala ndenge ça bien longtemps bopesa nga temps de net ça mamona nyonso bopesa nga vraiment temps pour eza facilité surtout na ba famille wana famille à Suzy Bantou et puis famille à Coco voilà c'est pas facile ndeto travaillera boye ndeto bima boye na ba famille pe bakoma da ko kontele biso si moi les kambo za na famille ba que ah lola à sala de théâtre pas Caleb lola les cas déjà boye lola za na ba Willy Moucheni lola kutana déjà na ba akutana déjà na ba ministre Guy Lwando hein ministre d'état et d'aménagement Guy Lwando Mboyo blaguité Guy Lwando Mboyo arrête toujours avançons pour la République baby que yalo la zarana batoana grâce à art art de sala que tokutana ba Marie-Rose Embe fondation Marie-Rose Embe na France wala la ministre na Congo blaguité ce temps aussi problème directement ma fifilo la fabenga ezande na auto père de grand-père na ngaya kokolola batu basungi ngai OK batu basungi ngai ba salon Christi hein salon Christ coiffure basungi ya lola batu belé ba Andy Jogo azaki na matanga ba sister Jogo ba sister artiste omoni famille à Suzy Bantou voilà mwana kenda une fois tiba deux fois mutamemanga tournage nano eza venanga Paco Rabanne ve Paco mutamemanga tournage film ana to tourna Suzy Bantou pas jouer na film ana nga pe na jouer na grâce ya venanga Paco Rabanne mais mutalaki sanga Suzy Bantou na vie eza José de Londres OK José de Londres Sida Bilamba facile à garer hymne national guérisseur yem talaki sanga Suzy Bantou wana tango na otambola na José de Londres na José de Londres ne no kendi na ba makambo te Suzy Bantou le jour basala clip ya mboa Suzy Bantou oya shainge voilà Suzy Bantou abima na clip wana shainge pa bwaka Suzy Bantou blo mo bongo po de owanga na te atana sambela na yebi peke frère fali aza frère we aza o poto ko na bagote vraiment c'est ça owanga na bango ndene ba mino to artiste biso no soto ba artiste biso no soto yokozuna de biso no soto yokanaka de courage na famille ya Suzy Bantou courage kobungisa moto balingaka ezara lokumu te ba courage ya truc ba courage na famille ya Kokodioko talaka ya Koko inspiranga fort na mambo art ba vena ba sali mambo belé ba tiki ba œuvre ya santé ya Koko so talika da elongi na yo seki voilà ya mwana moninga ko mo concentré elongi pe elongi na lo déjà donc mota donc muta tali yo da ba mo donc oyo elo mo ba longi bimala ngwate aiza no ka ko seka la aiza no ka busoba la busoba bozaka panzi donc kanga panzi voilà et ça va bloquer donc olobi na luté mais muta monyo ka dana scène ya Koko mama na likro ya ba fansite na ko salwa ya Koko na ba scène ya Koko zona ko pa kosa ya Koko comment si na niveau na ke ba fandi na moi si na parler mpiaka ya Koko bisi mo me habita la toko da mpiaka boité photo créer idéologie ya Koko bazo pena moi na popi balati sai ba bilamba ba bimana momi na nzela ba sengala o sunga mobola ya sunga mobola bona kufa baso samo la makila tala de gars niveau pangezo donc courage na famille ya Koko vraiment courage na artiste nyonso ya Congo courage na ngamoko pe pour esa facilité tu fais partie pour tout le monde na ba Facebook moment na pena mutapesi bon anniversaire à moi-même ah oui de ngape courage à moi-même mes condoléances à toi-même voilà alors à toi vraiment toyeba relation d'aki na proche na Suzy de comprendre que vous avez vraiment toyeba qui est bien alors qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé parce que ça s'est dit trop boye bino moko ndenge comédien sera kufi et le bamaka belé ba faire ce mara tellement belé so bino moko bozana katia bino moko bozana kati no ya comédie wana bozana kati bozaba artiste le rôle yé bozolo baneti ni qu'est-ce qui s'est passé mère abela qui exactement nini omoni na vie ce qui problème est commis mutu nyonso a interprétaka na ndenge na ye suka mutu nyonso lobaka na ndenge etala kutu boye mais na vrai na kati musomo na pe na ngobongo te ibele bakosela ba makambuke nde azana belaka nde azana sida nde azana boya koma maladif boye mais na kati pe bolandela ya na ngobongo te ya ndi mo babiso balola baloba o nyonso ya mabe senga baloba elo moko bayoka ona mabe me bakuta ona ngoti odoyo pesi baloba mabe pona neneti mabe baloba ngo belé mutabakisi
Arana sida. Asala boye. Alia balifanto na e. Comprends? Baloba o esengi baloba. Mais ce que yolo pe mokobe tango foroko sa Jacob Van Damme. O Talentine a. Masonika omi oyoba parlementaire na ngai. Ngai ngenge pe na sagas na ngolozi mwaka. Voilà. Ce qu'on a tchatcho mbala kashogi ya ngolo na ventricule to na tétracycline ninive. De ata balobi na bango na tancho na mututi. Ba esprit que seni. Moni lelo tango to créer réseaux sociaux. Pour bisonner to créer ba réseaux sociaux. Bisonner to sali yango ba internet to ba base. To créer yango base. Et ça là que base to créer base to kali to créer base. Base et comme il caresse. Et l'on base, et là il aura base. Parce que comme il caresse. Nandeni. Mende mundenge te la nan c'était et bandandeni. Allez, réalité. Général de quoi ça reste à Hawaï, le kasopo ne kantino, non ça la guinde qui yolo fingalo. Yolo betango faro le kasopo au fingalo ngai. Et bandalu ngabongolo. Voilà. Keto sala ngona nenga bezo le ka finga ngapela le kana finga yo. Bato ba yo kango, ba comme ça en réalité ndeni. Bato ba yo kango ba comme ça en réalité pour ba éviter eza business c'est ça comme. Parce que yo mo pe so ga esprit te. Bako beto bor mo o pe décourager au final mo bimba. O comme si benzo mo le loko bomelelo. On l'a type souci pe ma. On l'a type souci ne lo mo ba lobela go na nenga net. On l'a type souci net nga ba na konda. Oh, me so rappeler. Oh. C'est un rappel orthopédique. Oh. Oui. Mon Dieu. Oh. Docteur Binga. Ah oui. Docteur Rémi Lepria. Na maman Dorothée m'a dit, cela veut dire 90 ans balia rabiloko moko. Maman Dorothée m'a dit, arrête toujours. Maman Marie-Rose MB. Et reçoit bango temps. Babi lumière à parlement. Ba banalité to longo lango. Omoni lelo oyo banti valeur et comme important que ba valeur. Souka. To valoriser banti valeur. Chance bato baza maele net nga tant que sage na kokota na ba bêtise te. Pour Félix Ouassé comme quoi bongo est grave aloba que internet est remplaçable Bible te. Mais lelo bato belé ba komi ko se confier en internet. Ba komi ko mon internet on dirait Bible. Yoko imaginer Pitbull a ali à moana. Pitbull tacle l'enfant. Les gens, au lieu de taquer Pitbull, les gens sont en train de filmer Pitbull à manger l'enfant. Ah ok, spectacle c'est la mine na Kinshasa ouais. Ah oui. Rage na banet sur réseaux sociaux. C'est du ras-le-bol. On appelle ça kozanga bolingo. Ndenge moko pe bino ba comédien lelo oyo. Bolingo komi passe. C'est partout. La mozo tonga na bino to ti ko mona awa. Na matange oti ko lekela bino awa ya yende ko na bino awilo akufi. Voice moko ndeko na bino nani. Ans lozolo si je me trompe pas. Asali voice ka pona ko pesa bino ba force, ko tel sabino ke ba bilo muso ya ko sala ka tête to sa conscience biso ba comédien. Voilà. Voice wana tambole salirage. Tout le monde a interprété on ndenge na ye comme na ba ranking tilelo. En ce jour na ba tout ba zolo ba télé ko la voice wana. Alors qu'ils a bino ba comédien bozo wela juste nini. Omoni ngana loba elo mo boye ngai nde na zara boye ngakombo na ngai alola. Kombo na ngai za lola. Kombo na ngai musheni ko damboka o Congo. Mutako remplacer nga azate. Mutako ko manga azate. Eloko so boma bango eza manque de confiance de soi-même. OK. Parce que ma français m'a dit ma charité bien l'ordonnance. Commence par soi-même. Soi-même. OK. Il faut que toi-même tu m'accompagnes qui est dans ma dent. Hein? Dans ma dent. Bien. Voilà. Il faut connaître dans ma dent. Madame, combien de boules badi? La salle à Kasumbalesa, combien de journaliers? Maman, on se fait en a tête. Batu ba miye bati. Ngande na boye. Na miye bi ona ni ngana sa. Vanda mukuta uti potoyer, vanda mukuta uti potoyer. Asi rôle nanga. Rôle ngana jouera ne na zala kinga personnage nanga. Vanda makokango. Ata Jackie Chateau Tchenzen. Bati a jouer le roi nga kokango. Sokutu ba comédie ba na Congo ba kokango ti. Bongo ba bali bana. Na nozwa doublir te. Na sa na eti. Na ba ve, na ba massa, na ba nani. Doublir na ngate. Nga na produit mo boye des rares. Et puis na za produit non exploité.
Mais grâce à président Caleb, moi, piste zobimo. Mais piste bimité dans zoto. Pour ça, avancer. Sobino boganga ganga sinak président Caleb okonza ba groupe tout. Mais bobo ya bino. Te muto obo ya sinak. Eza nango muté mamabe. Eza po bamona yo ke obo ino sinak. Parce que lelo ba misuba zolo ba bangonde baza ba groupe intelligent na bandenge moko ba. Boye na boye. Te ya lufuno. Ba propos moko ba bela to ko kanga ba lelo te bisonde to bana makambo. Groupe simbande. Groupe boy, tout le monde avait décor. Ils ont un groupe, non, d'accord. Ah, on avait décor. On peut tout ça, mon amour, il y a des décorateurs. Comment décorer? Ah, ça décorateur, on va mettre décor. Au moins, on va bloquer mon sous. Au fait, on a la machine. D'accord, mais il y a combo na décor. Ils ont un groupe, l'équipe groupe Sinarti. Ok. Na Congo. Na Mambunioso, na Bacter, na Mbongo. Na stabilité, na mambu nyonso. Ezana terre monté à Sinak o aza stabilité. So za figurant, oze long ya Sinak, oza acteur ya Sinak. Mon côté. Et puis pour ça Caleb baza le seul leader wa bimisi Bacter et Belé. Banda ba Charlène Benz, ba Melina, ba Teresa, ba Julien, ba Ansuluzolo, Anozolo ba. Ba Mike la Duchesse, ba Momolopo. On peut ba Junior Kombozo, ba Nickel Larocque. On peut, Sinak n'a habité ballon la moucheni auto ça. Ba maman Esther Ngalasi. Ba da Sabokota ba Tina Ramazani. Au moins on a que structure et vanda. Au moins loko frère Aloba asala na ba sentiment na ye. Mambongo to lo bisa na ngo base. Mais na réalité na kati e bongo te. Oye mo pa yebi kana ngo bongo ta. Ayebi otoshua na bango. Toshua na bango. Ba yebi o jouer te. Bon jouer hein et beaucoup yeba ne ko yeba jouer oko za no na succès ba yebi na bango mais on a travail na nzoto te to kuta no pe sur scène pe na bo obimisa no pe les meilleurs te ah jo pe na ba luyo longo ba to ba landela ye pe na ngabo ah biloko fait dingo on peut éléphant pas kufi ba ozo biloko mutape sa bango biloko éléphant na mbujima ya kufi oh personnam éléphant quand catcher féticheur ya man. Il y a pesa ba makam. Parce que l'éléphant kufi ba ozwa wapi. Taranga. Yo kana sexa yo. Prêtre mort boye. Akende osimba kisi. OK. Akesimba kisi nganga bisebi monde za no sela na makambutu. Mais ba Michel Platini na yolomi. Et ça la ginde qui tete Thérèse journal omi oyoyo oroya po makambo esila. Donc ki mobali na yo. Na comprendre. On perd dango. Voilà. Pour un temps. Pour un temps. Si ba séance ici là. Gapote qui n'appelle les jours ba benga ya rendez-vous. Aya, a combien na quoi venir à mon lindalala. Ah, ya boulone ga ah, même si na venu ba kufeli. Voilà. A comment la porte sandaku. A mon sous lindalala ba le labi ah, baza batu. Ya pe famille ba on a fait tout ba le la carte. A ko ba chepe na photo ya nganga. Ba le la nganga kufi. Ya le la nganga te, ale la ga bilona. Ozong c'est la bilona. Voilà Moussaï. Bilona arrêtez le matin. Mais nganga patika moi moto lobi moto ko kufa elika la moto lobi moto kufa. Yonde moto atambo na babeki so babotelo babeki okuyo perdre. OK. Conscience. Tozayi On se perdre. Non. Voilà. Alors, tu vois qu'il n'a pas trop de comédien de bozo inana wana. Ils ont ça là vraiment bien testé. Marambo lobby na songi na mutu. Na songi na mutu. Pitbull kuta buga. Après de mutu. Et bon ngai. Na songi mamandalo ba mamba groupe na 6-7. Et puis pour ça Caleb Tukeba na ça le seul leader. Oh, asana matériel nyonso complet. OK, Sinak so to tourner toi ne loko to loati. Nde ba groupe mususu nesi ba groupe ano lo bana ba tourner na matériel la chaîne. OK, antenne up ne pesi matériel. Chaîne na bango ba les antennes up, caméraman, mboshi le kinzonzi. A monter le bango grand prêtre ayi asali ba mambu nyonso. OK. Sko biso sko to sala mambu, biso moko. Wana ba monteur, toi na ba monteur na biso, toi na ba vélo na biso. Toi na nyonso na biso. O le ça qui ya biso moko. Et puis, si on a un film, on a président Caleb Tukeba a prêt à produire film. Tout ça, on a bangoté. Ce qu'on bateau peut mi bien on est président, comédien, on est boss comédien. Mais tout le monde a combat il y a président Caleb Tukeba. Ah bon, il y a beaucoup de bousseaux bana. Pour président comédien ça raté. Mutalo bango ça sai. Président sai. Mutalo bango ça
ça. Namoni pe ba aussi ko boya et pas Jérémy Chabani alobi que non ya ko président na été atikala za présenté. Parce que pourquoi besoin nier en eza ko nier te eza nini. Président na biso ba comédien ezalaka Papa Masumu de Brendé. Président AMTPC. AMTPC voilà. On peut président ba tonyo so ya théâtre ya maboke ezalaka Papa Masumu. Mutu na mutaka na ndenge na pesa. Ko va mi comme ça bon e ba non ndeni. Ah, wana fo benga Axen Mbiki, ubengi Mayanga, ubengi Andy Jogo, ubengi Frank Banzola, Jif, et puis Talara Salomon Xade la Tosali, Obaya Mbingaï, Christy Coiffure, so contacté Bangonde, Saï, Azana ba sentiment na ye, Azana ba makambu na ye. Boss les choses. Te asa boss te, asa pe, tala. Cause a boss c'est pas si hein. Ça c'est un boss. Ba norme ni ça FIFA non. Oh. Cause a boss faut vivre peine na ba norme. Ah ba norme bien te. Oh, ana ba norme, ana ba aso FIFA. Ana ouais de vie man ba norme ba boss. Ana norme ba boss te. OK. Ana norme ba boss te. Pour ana jet te. On point. Ana jet te. Ana villa te que ana ba piscine. Comment m'intéresse ça? On point. Et ana ba piscine, ana ba mbonyo c'est puis à tourner dans nous film te que asiki si mutuka na filme. Bona ça zikisa mutuka. Que filme congolais pena. Ça va mise en scène. Kasi te bosi wana. Ah OK donc ça kasi bosi wana que to moni pena. Toarel pena na filme ça te que bache montage ba bengi gwa kamwini. Zikisa mutuka te to moni pena que mutuka oyo bandoya na oyo pena bandoya de to mona na ba film à chaque pas accident pena mutuka finani. Mutuka na bano babati la mituka nyongo. Ya nyongo. Mituka nyongo qui prêtre ne ngone qui boss yango wana ko sa fatir te. Qui boss yango wana. Qui est tourné na ba norme ozo vivre na ba norme. Yo sisi golia aussi si golia fufuna tona pona madesu au lieu de certes. Wana ya ko dame. Et bela maimone bele ventricule. Wana qui prêtre te. Wana qui prêtre te. Qui prêtre ça état d'esprit. Ah, masalanga de clofa, vraiment. Alors, vraiment de partout. Nazana pour ça vraiment comment vous s'organiser bien les comédiens parce que tout le monde a mis na bataille ba matanga boye ba boulu que ça la mara trop. Oh muto azwa ki mbongo pas ministre. Oh muto akenda ki boye. Oh muto gouvernement ça ki boye. Qui organise tout le 2 day oh nanaza chargé na ngoso ki to koyeba. Barti c'est comédien de tous à la boye. Tous en a structure mobimba. OK. Ils ont la structure mobimba, bisonnion sur ba comédien. Toi la structure, ils ont structure secrétaire Azali, CG Oxygène, ma président Azali, ma papa Ilombe Baza. OK. Ba tout balande la makambu, que soit makambu ça MTPC bureau aniza. Ba réunion ko salama, faut ba vanda, ba vandi, batali ba compromis que dédé otoko kabula ndenge nini. Pour ba kufi suza kufi lelo, ya koko. Balandani. Ba papa ba revanda. Ba osala ba réunion ba mambu belé ba mambu nyonso les kanango presse ba bomba ngote ba kota rankina TV. Voilà. De mambu nyonso ezala calme faut ba papa ba vanda. Pona bato yo ba kenda mususu ke ozimbongo boya moyo ozimbongo ba moyo. Surtout ça. Et ça bien. Souka yeba na peka ke bozo akata bo wangani. C'est ça la score. Et puis bato ala ba kabela bango. Ba na ba songi. Soma. De akabelo boya na sima pa ebiso. Lola uta leka kia. Azwaki mais lo ba bibe lo ba au petit dans le beau comme si il y a pédé bâti. Alors, tu as voir la vie son homme la lingo ça son le mot pour tout le vélo mon colobi d'oublier na jusqu'à présent à la raté. Il y a un joueur ndenge nini pour que bat ba o sala o yo sala raté. Alors sans plus tarder bat bazo landa biso ba découvrir vraiment oh yo wa talent wana zo ba o mta ko raté wana ndi talent nini. Voilà. Au moins le oyo batunyo so ba o welela oh na beta boy au stade de martyr au fonaton de sana martyr boy nga Nathalie na boulé na bengi pap pona numéro pap oh bosola ah pepele c'est un homologue pacha na bengi pap na bisi pap na binde na za yo fo kita Congo po batu ba mo lobela mamba ba plein na martyr voilà nga vana banda martyr pour nga pena ni événement na martyr oh yo poko le 21 août 2025 kitoko plein à craquer 75 morts 90 blessés. Bien planifié. Oui, planifié. On ne sera planifié. Il faut y avoir un nombre de morts. Oh, et bon, il y a un martyr, il y a un coup fait la combien, dans ce que ça combien. Il faut y avoir des gens qui ont là. Autant de morts, il y a 79 morts. Il y a 15 blessés. Ok. On point.
Moi 15 blessés ça côté bateau bakanga. Réanimer bango. Basi makolo bo tshebo bo réanimer ça côté bateau on a dit le 21 2025 na martyr. Ya mon essaie pas toquer na ndolo. Ngamo pe no beta martyr mais no bandano na ndolo. OK. Pour elle mutale kinga. Donc tous les passages pas passer yo pour ça. Non ça lango. Neka papa tambola ki boyena aéroport bozwinga. Te na beti ndolo, ndolo na beti martyr. Kitoko. Nana Marie Rose MB. Hein? Marie Rose MB Bekombe. Hein? Talara mwana ya ambassadeur ya Centrafrique. Et puis la minute so azasko na Gilwando Mboyo, baleine. Ah, na vie, il a les relations ça. Faut qu'on soigne la vie. Il y a un homme na télémélé, ranking oeza entre frère Patrice Nawira. Obi que frère Patrice Nawira ba na ranking. Ba welini. Oh, ba loba singa famille benda la ramekata na raté mais frère Patrice Nawira ba bebani. Ba sa na maman na ranking. Ouera tsabwaka dans sa fouenge. Mais quelle est la bambati ba momi basringa na lingi na mona. Fouenge yo. Fouenge yo. Le riz c'est le congolais, c'est l'outelaka fouenge. Aïe fouenge. Le riz la congolaise mal le persona makufa. Mais fouenge ça la frère Patrice ouera iba fouenge ko iba. Frère Patrice a fâché bino tigela ngebe. Mais pour le fouenge to kobomana. Yo kasko ndenge frère Patrice ayemba fouenge. Moya mene ya la fouenge. Mfumu Yesu mfouenge se. Moya mene ya la fouenge. Bele se mfumu mfouenge se mfouenge. Moya mene ya la fouenge. Mfumu Yesu mfouenge se. Osoka nani ya somoni kolelo kazalaka kolelo. Alambango. Alambango mfouenge. On a dit ça qui colle le de mu colle le gawele la ati et puis mutakabaka bakabaka été yande ya uli musheni fondation uli musheni code mondial aussi bena uli musheni okabia uli musheni plus 243 plus 243 code mondial okabia uli musheni okabi Marie Rose MB Bekombe moi c'est pembe Maman Marie Rose MB. Alors, non. Maman Kabanayo, en tout cas, merci beaucoup pour notre temps. Pessibiso et puis quelques citations parce que Zolanda on a vu qu'il y a pas soutenir de près de loin parce que c'est besoin arabangote, libanda ya mboka bazolanda yo, tosila na yo, au Pessibambote na banane et plutôt clôturer. En tout cas, yo ebika ningo lobi batu balanda biso trop na minute so na bika batu bavandi belé na bika Christelle Dinganga hein Christelle Dinganga na Belgique na Bruxelles Christelle Dinganga quadra mama Christelle Dinganga azolanda l'artiste et puis Christy Coiffure hein Christy Coiffure mtakata fachi suki mutaswanya mama Denise suki Christy Coiffure Axel Mbiki Mayanga Andy Jogo Frank Bazola wana ba base na ngai po foza na base Jif foza na base po so zangi base ezama watro na yebisa mais fachi kutatika ba na Genève abi ngala songeli base na retour na base na pesi mbote na gloire kia mwini wana za famille na ngai derby penene libota central la dia c'est dans vacances oui. Vous savez Dieu. Oui. Voilà. Et puis la pesi mbote na président Caleb Tukebana. Famille botiro bondeni. Ndeko na bino ya. Président. Toi direct. Qui va rester la famille la bino. Moi borela. Ya damsola baer. Wala famille na. Abukana daya. Utakababa ete wala za famille na ngai somoni na tangi bakombo oyo eza salon ya mbibiso. Babinda ko yambaka bato eza ndako ya mapambo ba mbibiso bien. Ba pesi biso ba kiti lokwa to sa mariage coutumier. Ndena sa maman Pamela Kese, maman Limbisanga na balite. Na balo déjà moi sinanga Pamela Kese, je t'aime beaucoup. Maman na Ortiz Belian Esther, ya daba na na linga bino mingi. Na songi soupa na yo. Obika bogar. Au lugar au seka. Au sekisu. Est-ce qu'il y a une section sous moqué? Au moni les jours papa yaki na Congo. Les jours papa yaki na Congo. Webelo roni neleka. Babenga batu. De clove va komela nga masana ngai. Ouais. Babenga batu comprendre ngai ko yeba na ngambo. Babenga batu nyonso. Oh. Basango nyonso baya banini balata basutani. So sango mo alata sutani abosana kaleso. Oh. À suivre.
Asa condamné. Merci beaucoup. La cour papale. Merci beaucoup, Jérémy. Autant Bandi. Kemona kembo Elenge kota sango siko bien soutali alata kalesate ba angelu bako kembo kemona oh papa tala oh na Kongo mibali ya makasi bali Fidole Mbongo wala lina diocese nini Fidole Mbongo atinda ba Xavieri boluke la sango wana ba boxer tous ces pays ici-bas. Mondela Lobanwazen Poli. Merci. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Merci à Bibi la Lyon depuis Paris. Merci à Chims West depuis les États-Unis. Je vous aime tellement beaucoup. Et puis, ça t'a Wami Miguel, les goûts de vivre. Alors, Wami Miguel, je vous salue. Et puis, Miss Dior, madame, depuis Kinshasa. Marvella, depuis Finlande. En tout cas, mon boss, Basole Bandi, Abi, va continuer à profiter de tout le monde entier na studio. Ndé na betara voler n'est pas bon na betara ba kotisco cette fois-ci na studio na beta générique moko na chanson moko. Wana mambu na nga moko privé. Titre chanson na ngeza ngola lula poto pour na sentiment ko melati. OK. Nazo kufa pamba vocabulaire za moi musique mais non sala ta moi nuance. Nazo kufa pamba pona yo Willie Musheni yolengo mobimba nga matembele zanga mafuta yo lengomba mobimba matembele zanga mafuta bisonyo sona table bon appétit réponse au ben merci bisonyo sona table bon appétit réponse au ben merci Willy Musheni na sobela pamba pona yo Willy Musheni yo lengomba mobimba matembele zanga mafuta yo lengomba mobimba matembele zanga mafuta bisonyo sona table bon appétit réponse au ben merci. Voilà. Adieu Lola Musheni adieu unie ngola lula poto pona santimako ya komela te ngola lula poto pona santimako ya komela ngungia malama vaswa muto telefone ke na litoi nuit yakoni ça mu extrait et puis na indusa na bisi bango kaka ya lula yeba oyo zali en tout cas et puis bango pe ba yeba o baza to prendre conscience ezonga et osala biso bien ba congolais tout tikambrima esala bien attention numéro téléphone na ngai aider patana na studio numéro téléphone na ngai ezali bozwa bokoma avenue Samo numéro 3 quartier Kiponza commune Lemba. Voilà. Merci beaucoup. Mais ça n'a pas facile. Bako ya n'a pas na latin. Plus il y a Willy Musheni. On a code na biso mboka 85 38 79 068. Plus il y a Willy Musheni 85 38 79 068. Wana nenga latin. Wana nenga latin. Merci beaucoup. Chers internautes comme na suka émission na bino bolinga rami. Alors merci pour la bino. On a sobozaki wana. O pas hôtel biso pona mbala liboso. S'abonner massivement au rater ba news té, au rater maramno so les karanamboka na biso té, surtout culture na biso mboka d'être le belarango au rater le côté. Alors to la to kende bongo na ba résidence ya ba wey na biso ba tiki biso to yo ko découvrir sous ma bébé na kati ya famille ya souci et puis pourquoi pas et pas il y a vient na biso otika biso il y a coco to découvrir belé et puis to continuer ko pesa bino ba live neto mesana toujours herba robimisa ba corps to ba neni ba zo s'organiser kuna na esika puis ba sangana po ba bongsa ba finira ya ba artiste. Merci Nabilo Nyonso. Quant à moi je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine numéro. Le monsieur que tu vois, à ton amour, non pas tout ça, le monsieur que tu vois là, Adali, mon bal, il y a comment on appelle, il y a cousine. Papa et moi, c'est Adali. Ok? Yo, oye verrier. Pour la oye bisaye que moi, si naïe, aza au courant, ayebi secret
nini oyo esalama mpona koma roi. Vous comprenez? Mwasi na ye ayebi secret wana. Ya otombokela oyo. Comment mwasi na gabi yo yebisa ye nga nazoyebisa yo ke mwasi na yo ayebi secret oyo oyo esalaka baboma roi. Ok? Dispute entre bino. Yo na ye Narbi oza ndeko ya mwasi na ye. Oza ndeko ya mwasi na ye, mais oza pe ex na ye. Ya memoka ke osala moliko na zuwa te nazoyebisa yo. Lola Tété. Ok. Lola na Tété. C'est parti. Tété. Pourquoi na moi? Personnage. Moteur. Tété na Lola. Ouais. Action. Oui, bien. Moi, si na yo ayebi makambu. Coupé. Toza na mboka on n'est pas la cité. Bata mboka bana ndenge na bango ya kona o. Batamboka bana ndenge na bango balobaka. Lola. Nalingi naloba na yo likambo moko ezosimbanga motema. Tika na ebisa yo. Nalingi te okanisa te nazoya koloba na yo mpo nakoma nazonga mwasi na yo. Nalingi mpe te okanisa ke nazalaka na likambo moko na mwasi na yo. Vous comprenez? Et ça, là, n'est mon Loba na ikoyoka yo, loba na ikoyoka yo. Yo loba ne ya motuya oyo na ngopene na ngai o kabola nanga ke likambo ke tende ko ya ngai ya motuya ngai ngana ina lobela yo e yadi buni. Lobela ngai likambo na zala ngo kutima ngai. Nasa likambo ke zo tutanga motema. Kukanisa te ke nasa na posa to yela na lisusu na yo. Mais nengi ka na episo fe motema. Te. Soki okolobela ngai makambo. Soki okolobela ngai makambo po ndenge deso bandi koloba. Obandi koloba likambo oyo so tutanga ngai motema. Ngai na yo makambo bolingo ngai na yo na lingaka yango lisusu te. Kutu na yeli kutu wana. Soki ezali mpona bolingo oyo to mpona makwela oyo nazongela yo wana ngai na kosepela na yango te. Yo moko yebi ngalo tutu kokwela na lisusu te. Na yeli mpona likambo wana te. Yo kana ko wana na nina yebi. Limbola. Bon, mpona kolimbola exemple. Makambo nyonso sekele nyonso basala mpona kokoma mokonzi ya mboka. Mokinzi ya mboka. Mokinzi ya mboka. Mwasi na yo ayebi. Mwasi na ayebi. Makambo otiko limbo. Obi mutu ya monene nango. Mwasi na ngai. Mwasi oyo ya ngai. Ayebi liwa ya mokonzi ya mboka. Oza lisusu eloko ya kobomba te. Bolonga nino ayebi. Zuwa na yo. Ngai na yo na bino bolingo zate. Soki omeki bolingo ezongela nga na bolingo na obenga piti boy. Mais bisaki on azala poso kozongela otenga na ekoyebisa oli. Oza na poso ozongela ngai mwasi na ngai ayeba secret ya liwa ya mokonzi ya mboka tala makambo zolo nzambe na ngai nzamba lola nabelela na bato ya mboka nabelela bato ya mboka bayoka mwasi na yo ayebi eza likambo kobelela bato tenga na ekoyebisa okala eza ekosolo te wana ezali lokuta makasi mwasi na ngai ndenge ngai nazalaka na mwasi na ngai likambo nyonso ye asalaka ayebisaka ngai mobali na ye te mobali na ngai tala nasali likambo boye ya koboma mokonzi ya mboka tala grandeur mokonzi ya mboka non elekeli ngai noki posala su mbato ba su mwasi oyo ya ngai mwasi na ayebi mpe nayebi so nayebi te po tokwela na sisingana nazala posa na na posa na ngokutu eza mpe esuwa te ngai nali kondima te ndenge ngai nakala mwasi na ngai soki asali likambo oyo ezali neti likambo ya motuya oyo olobi mwasi na ngai kozala kimia te sikoyo kondima nga te nazali na baduti na yo nazali kondimela yo te ndenge ngai nakabona na yo nakomona mwasi na ngai yo osepela te olinga yango te
Olinga te ngala pona na mwasi na ngai. Ngai te mutu na tina ndeko na yo kosali bandina eko mabongo. Ezali ngai te. Ezali ngai te. Ngati muna loka famille na yo. Libani ndeko na yo kosa mutu mbongai te. Tangu piti mole eki mwana na bino ngai nazalaki. Te na tuni yo motuna. Tangu pitbull aleki mwana na bino. Ngai lola na yebaki. Poya ko bambela mwasi na ngai mama na likama. Non, mais oui. Lola awa ozongi na ndako ozo expliquer moi si na yo ndenge ndeko na ye ayeboma bilobela visie eta ya ba ba bilobela ni na yo loba na yo yepa yebila sur la ville donc on va yo okekutana na ye ça kutana na ye te pour réfléchir et ça y a quelque chose. Maman est béni au cours de l'année. Il y a expliqué pour l'année. Pourquoi ça a été annoncé? Parce que papa n'a yo yebi que cousine n'a yo cousine n'a bino pas la reine, ok? Reine. Yende à cela qui n'a papa n'a yo. Yende appelle ça qui secret. Oyo nous condamnons comme on a ma campagne avance. Yende appelle ça qui secret pas ya papa n'a yo parce que papa n'a rien pour ça comme yo yebi. Mais moi je le vois ça. Mais nana pour ça peine un suspect si on s'accalate. Ok? 2 secondes, 2 secondes. Oui, chef. Tu as demandé. Nayebi ke kokota na kota ki umona ki déjà longi na ngai ezali esengo te. Elongi na ngai ezali na pasi. Elongi na ngai ezali komi tuna. Et puis makanisi na ngai komi kokende musika. Kota la mwasi o ngai na vanda kanaye. Akoma na niveau ya kobombela ngai makama. Nakende koyoka ngo na munoko ya batu misusu. Kachere. Tant que balanaki. Balobaki bobalani pour les meilleurs et pour les pires et non pour les mourants, ni pour les FARDC, ni pour les GM, ni pour les Chikata, ni pour les Ujana. On a bien compris pour les meilleurs et pour les pires. Ni les PP, ni les Chikata. Mais les Oyo. Maman! Ça me fait mal. J'ai rencontré Tania. Tania m'a tout dit. Tania l'a belinga nyoso. Abu melinga likambote. Tolambala anonga fufu. Tolambela nga biloko. Odana makila na maboko. Tu as le sang dans ma main. Tu tues mon genre. Tu viens de me balkaniser le foufou. Tandis que tu connais ce que toi tu en as. Qui a tué le roi? J'ai besoin de vérité. Un abonnement me compte. Bapati sango. Ngaye mo kabisinga. Soki le lo mukinza mboka. Ana Samba Bele, tu es l'auteur-compositeur. Comme père Boka dans des bouts congolais. C'est toi qui as tué Mukinzi. Mukinzi Mboka sera côté ma belle yo. Tachanga le combat qui Mukinzi Mboka pour l'année. Sarah m'a tout raconté. M'a tout dit. Les noms m'a chapé. Mais Sarah m'a tout dit. Ce que tu as fait, Kacherel. Jusqu'à le niveau. Il y a un moment Mukinzi Mboka. Ma belle ni Mokolo ça. Mukinzi Mboka ça là. Elle a besoin de ma vérité. Elle a besoin de ma vérité. Oui. Tu es coupable. C'est la vérité. Yokayo.
Lola. On a zaki tata na ngai. Nazaki na likamba kosala te Lola. Ezalaki mibeko déjà oyo azwaki. Ngai nakokaki kodeside na place na ye te Lola. Lola yo ozali mobali na ngai wana azali tata na ngai. Lola. Ezalaki mibeko oyo déjà ye azwaki. Bayokanaki na la reine. Il a donné la salle. Bayokanaki na la reine. Likambo nini ya motu ya bayokanaki na la reine? Ngai babeteli ngai balimboleli ngai boye. Mwasi na yo ndi azali motuya na basi ya liwe mokinza mboka. Nyonso yango wana nzambe na ngai echelel. Seke moko mosu moko bomo ngai. Coupé. Sur la table. Balobi ya sikeye nini ye? Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoyeyo na Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otuna ngani? Ma copine omoni kando s'abonner na nzoto Tonton Georges. Akaba te mukenda. Akocha ko batini ofuta kwata chambre te. Na compte on se distrait na nzoto mutolinga te. Greatness Congo TV. Ba gag ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le rôle rouge, ting ting, de s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yonde makam. Bon, mon avagad. Pas film, pas émission. Biloka Bouzoba. Na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube. Vous mettez Greatness Congo TV. Au monde à droite, va commune anglais souscrire. Na français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes venus à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Où nous tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV. Abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus, vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.